Yembela Zambe Uyana yo Natika Masumu Nana Salela yo Oh Yahweh Tanda loboko Soki yote Nzambe Kolonanga Oh Yahweh Tanda loboko Soki yote Yahweh Mosusu azate kolala kolamuka eza abitidite tokumi na ngonga oyo tonetolaka Nzambe tokumisaka ye tonetolaka ye toyembelaka ye tozali bongo na Sentinelle TV oyo ezomettre en direct ya Mongaliema na Manchester na UK England pe bozolanda biso bongo en direct ya Sofkins TV à travers le monde et surtout na Canada esika wapi toza kopesa bino mbote kolala kolamuka eza abitidite tongo nyonso tolamuki tokumisi Nzambe tongo nyonso tolamuki yembela ye. Alléluia, Amen, Alléluia. Alléluia, Amen, Alléluia. Mozali Nzambe ya likolo. Obateli biso tolamuki na kimia. Sokolali olamuki pesa Nzambe merci netola ye sanzola ye. Lobana ye merci po olamusi biso na kimia. Merci pour pesibiso pe manofele. Merci pour ozako batela, ozako tombola konetola. Merci pour Nzambe malamu. Nzambe moko ta batela kalokola yo. Nzambe moko ta netola kalokola yo. Nzambe moko ta kokani na yo. Oza ebandeli pe suka zwa na lokumu. Bele na tongo na lelo to repesa Nzambe merci pour aza mobate. Pour aza motomboli, pour aza monetoli. Nzambe oyo aloba senganga nyonso yo lingi na kopesu yango. Nzambe pe alobi bo lukana bokonzi na likolo o etikameli ekopesa mela bino. Tokopesa Nzambe merci pour na tongo lelo bato baleki biso na kitoko. Bamisusu bazokunda bango, bamisusu bakufi, bamisusu bazopema na bonbon na hôpital na Suisse, na Kinshasa un peu partout. Yo nanga toza en bonne santé, tolamuki malamu, yango tokikumisa Nzambe. Ozali Nzambe Yo Nzambe malamu Solo Nzambe nangolu pe mawa Totomboli maboko pe mitema na biso Yo nde Nzambe na bomoi Nzambe na bikamwa Mosungi malamu Kumisama Sanzolama Netolama Adonai Liboso na yo Nzambe na ngai Mosusu azalite Mosusu lokola yo Papa monanite Nzambe na ngai Nzambe biso bana na yo Totomboli maboko pe mitema na biso Totatori yonde Nzambe na bomo Nzambe na bikamwa mosungi malamu Solo Yeswe kumisama Sanzolama netolama El Shaddai liboso na yo Nzambe na ngai Mosusu azalite Mosusu lokola yo Papa monanite Nzambe na ngai Nzambe biso bana na yo Totomboli maboko pe mitema na biso Totatoli yonde Nzambe na bomo Nzambe na bikamwa mosungi malamu Ozali Nzambe mosungi ya malamu Ozali Nzambe mobateli Ozali oyo abongi na lokumu Ozali oyo abundelaka bato Kumisama na ona tongo na lelo Tonetoli yo yao Tonetoli yo yao Tosanzoli yo Komono Adonai Komono El Shaddai Komono Narcisse de Saran Komono Cèdre de Liban Oza Nzambe malamu Oza mobateli malamu Kumisama na yo netolama na yo na kombo na Yesu Kristo Amen. Vous allez bon à petit déjeuner où il est chaque lundi à vendredi
à 5h du matin sur Sentinel TV. Et nous avons puisque journal est là, tout ce que nous voulons la Makambunini, ou les cas dans l'église, que mouvement il y a christianisme et un mouvement il y a révolution. Christianisme et un mouvement tababete. Christianisme et un mouvement il y a yumate. Christianisme est un mouvement, il y a balembate, balembelete. Christianisme est un mouvement, il y a vivacité. Bateau, mutu ezo sal. Bateau oyo, babanga kaka nzambe. Il y a un mouvement christianisme. Alors, toujours dans l'émission na Samamawa, Manchester ezo de la Mama Mwamba. Mama Mwamba, na Londres, depuis Manchester, ba yebiye. Mama, tozalaki na ye. Nzambe apesaki nzambe azwi tozosenga na bana nyonso tu ya Congo oyo baza na Manchester pe na Angleterre bo rendre mama hommage parce que liwa eza nzela na biso nyonso mama yaki lokola biso awa koluka mais akwei na kati ya combat en tout cas to présenter ba condoléances na famille na ye na bana na ye na bato tu bayebi na bakoko na ye pe tosengi na communauté nyonso tu azala involve na ba funérailles ya maman oyo to rendre hommage pour azalaki na biso vraiment bana Manchester boyo kisa biso solité na ebembe to na ba cérémonie nyonso tu ekoleka pour na liwa maman Mwamba naza na ba ample information te mais soki nazwi programme ya funérailles na kozangisa kopesa te Sentinel TV est présenté ba condoléances nango na famille ya maman Mwamba. Nzambe apesaki nzambe azwi nzambe azwa lokumu. Alors tout d'abord le christianisme ezali mouvement ya révolution. Christianisme ezali teo lelo tozomona bato bakomi ba fanatique, bato bakomi ba kobo fatigué, bato bakenda na église azana révélation te, akenda na église ayokana no nzambe te, akenda na église azaki ndoki atikali ndoki, abongwa na kate, akenda na église azaki ndumba azomba na chorale tikala na ndumba à l'église azo changer mibali bibota bota que dans l'église azo la kabolumbu. C'est pas ça le christianisme. Alors christianisme est un mouvement à révolution makambo oyo ekwemeli biso lelo na Congo toza batali boso to vivre en moti ba français bazaki occupé par les allemands, Israël ezaki occupé na ba romains. Occupation nyonso, quel que soit dire nango, quel que soit moulaï nango, quel que soit kanda nango, to atrocité nango, et koume la kate, président wana azala tros ndengenin, azala aliaka bato, apesaka bato ba lion ba liango, likambo nyonso to ezala ne bandeli na suka. Eza na peuple moko te na monde, akoki kondima occupation et konzai ba paya baya ko dominer na mboka na bango ba vietnamien ba lakisa ba américain ke ba ko ndima ngoti ba na Afrique du Sud ba Afrique du Sud ba lakisa ba hollandais ke ko sa maté lelo na Afrique du Sud ezaki na ba quartier oyo ba noir ba ko ko maté mais lelo oyo ba noir ba botola mboka na bango bien que ça non 100% mais ba botola donc e ko so nango temps mais yeba ke usuka. Alors, Israël est en occupation à Rome. Tinzambe yemoko akita pour libérer Israël. Tango Israël est keibo umbu na Égypte, Nzambe atindi Moïse akino libérer. Mais tango Babylone est occupation romaine et au kota na kati ya Israël, Nzambe yemoko akita. Makambo nyonso tu bozoka Yesu histoire ya vie na ezaki na kati occupation. César akoma lokola nzambe. Basalaka même effigie ya César na mbongo. Eza neti lelo makambo na Congo. Congo ezali mboka oyo population nango tout eza chrétien. 85% ya population ya Congo ba chrétien. Bien que ba fou ba chrétien, ba vieux chrétien peut-être ba na onga 5%. Mais ba lobi ba sambela. 85% ba chrétien ba congolais ba chrétien. Chrétien za mboka etonda l'église. Mais
depuis 1961 banda baboma premier ministre Lumumba ti lelo ba dictateur na ba dictateur depuis 1965 parce que 4 ans papa Lumumba azaki dictateur et papa Kasavubu azaki dictateur te azaki peacemaker azaki mutakimia donc banda 1965 ti lelo na Congo ba criminel ba bazo diriger yango ba génocidaire ba bazo diriger yango batu moko o balobi bazali ba criminel. Ça fait 20 ans Congo est dirigé par des criminels bato balobi ba génocidaire ba incirconcis bato bakata ngengate bato oyo badoraka ngombe bango badoraka ye baliaka ngombe te basambelaka ngombe bato wana baza bakata bango ngengate ba incirconcis bango bazo diriger ba Congolais. Donc ezali ba démon de bazo diriger Congo. Yango bomoni ba mort, yango bomoni ba massacre, génocide. Mais na lobaki yango ke occupation nyonso quel que soit dire nango, quel que soit nguya nango to ba crime nango, occupation nyonso ezaka na ebandeli pe komaka na suka. Alors biso ba chrétien, biso oyo toza ba adorateur, biso oyo toza na kati ya église de réveil, biso nde toza na molimo, biso nde futo benga na ba Rwandais, biso nde futo sikisa makambo. Na tango ya Bible, résistance banda na Bible na bana Israël. Pour atebele yo passé Salomon, yo passé Proverbe, Moussa na yo, Moussa nzambe te, okoma combattant bona bo. Bien aimé, tanga ke masolo tu botanga ya Bible et comment tango Israël est sous la captivité, sous l'occupation. Et Yesu a ça 3 ans ministère naie sous l'occupation romaine. Et moko il y a raison au banyama boma Jésus, au babomela Jésus, à part que le bakazan Nzambe, ba yebisa ki Hérode na César ke aye po botula bino bokonzi, aye ko sala coup d'état, aye le roi libérateur. C'est vrai Jésus est libérateur mais spirituel. Il y a on va crucifier qui. Donc bana Nzambe ne ba to ça faire résistance. Pour te dire parole, tout ça na ba promesse, tout ça na nguya ba ange ba otamona biso. Au moment où on a kati ya résistance à ba juif, bazaki na ba zélote, bazaki na ba gentil. Oyo ba zélote ne bazaki vraiment ba extrémiste, bazaki lokwa ba terroriste. Le lot okum sa terrorisme était ça mabe. Tozo linga makambo sala mana la kimia, ba terrorisme ezali condamnable za bienti. Mais à l'époque, ba gentil na ba zélote, bazalaki pona bango ko boma un romain ezako rendre nzambe service. Et Mobutu, c'est ce que Kukungwendu wa mabanza pilipili ibanga alibokate wa mabanzo c'est que Kukungwendu wa mapendo boyebie akenda a comprenaki po atanga Bible. Tango yinde lié bali ba botole mboka na Kolwezi a hésité te ko boma ba Belge pour communauté internationale ekota. Lelo nazotinda bato baboma ba Belgique, nazotinda bato baboma na te, mais nazotinda Congolais atika kolela. Soki Rwandais, Ougandais, Somalien ou bien Soudanais ayebi ko koyana mbeli na Congo, mbeli wane kozonga na mutu na nganga na okufa, bako kima biso bamo. Équilibre à terreur ezala ndenge wana. Na ngongo nde toza boye, soki Zoé Kabila akufi, Robert akufi, Vital akufi, côté na bango ba Obama. D'ailleurs, bon, mon indé bobimaki le 19, le 20, le 21, babangi. Kabila na ebisa bino ki abatami, banda ba boya ki na États-Unis ba ebisa ki no sala émission a démissionné, azaki na Dubai ayo bime pa pape. Ya nga so nazaki catholique mais na longwe catholique na ko ke samba sur l'église catholique te pour pape atandenge ni na tandenge ya boya ba criminalité. Mais na comprendre que papa a pédé, Kabila a pédé, ba on ba criminel, ba on yango ayambié. Bien qu'azali dur na akoki ko yambete parce que muto ala ucho bo mabato muto asali massacre boye bo yambaye na Vatican donc elakisi ke bino pe ba Vatican na Vatican bino tout ba criminel okola. Alors occupation
ezali mawa mingi esengeli biso to benga na occupation sala ndeni occupation esombaka bapasteur occupation esombaka presse occupation esombaka bastar bajoueur bamusicien bata théâtre na ngongo oyo le peuple azosala marche le peuple azobima ese bomoni wera na jibe bamarche na peuple ese bomoni patrice amarche na peuple ese bomoni siatula to nani saisa ya marché na peuple bako marché na peuple était pour comment déjà acheter ya mona l'air libération ça to sokola bango nyos génération sika pona makanisa sika bazana ba presso basomba Congo mikili na Kadhafi Mbubudu po bobenga nga pasteur yebisa biso yo boyna oloba kaka makamu na yo yebisa biso na wapi ba site ba website oyo toko kotala te Congo mikili Changu TV Kazarema bana mikili Voice of Congo banani susu baza mwa ebele ba chaîne ya mike wana o bakomi wana o ezali ya ba étranger oyo basombi bango balembo bazo travailler na pouvoir en place Vital Kamerhe to banda lo bango na 2011 ke azalaka na ba congolais te bato bazako tia temi mais lelo alaxi face na ye eza ndenge moko okomona ye azolo babo nzoka Fabien lelo yebani azali cousin ya kisa Théophile Mbemba bazo préparer ba lancer ndengwana po ba na posa basala télé 50 musu na kin ye muto akozala superviseur nango ba promettre ba poste yango moni akoyi ko senga pardon te akoyi ko changer te fois azala toujours ko benga Kabila président d'ailleurs to uti ko sala conférence moko bola na on kalabingi te na banzi bosi bolandi yango na bana poto nyonso tu ba benga ki ye nanga to sali conférence boyoka ndenga zoganga boyoka orgueil na ye parce que Théophile Mbemba c'est à promettre que akokoma le next Jean-Marie Kassamba parce que na boule na bango bazokanisa Kabila ko umela yesu kwa moni ke akokitaki na kosala chaîne à télévision yango on a pesi position na yewana azana bisote donc musala un pasteur ezali ko dénoncer le mal ko telemela batoyo bazosala mabe po congolais ye babozolanda ye ana langage moko ndika zopesa ba information à Congo mais a codé po azokumisa Kabila Kabila Zoboma, c'est un criminel. Comment il devient le président? Ce que tout va remarquer, Nathalie après n'a réagi. Pour la landagete. Pour ce que Talib information après ça information moko o ezo aider combattre. Ça dit ngava c'est parce que yoka ngai na commenter makamozo le na dialogue kuno caméra saibo mais lui il commente ça azo pesa biso ba information c'est ça pour ça il y a dialogue wana et ce des dialogue et ça monologue alors mutoyo azo pesa ba masola ndengwana c'est-à-dire azana binoté alors batebele pour ba fongo mi ce soir ata mais biso tozana molimo to comprendre mbala moko donc biloko ndengwana ezali mabe mingi alors ba site ya malamu bato bakotala po batuna kinga site malamu botalaka Pierre Moulouai botalaka Gino Will botalaka Air de Vérité botalaka Pasteur Bobo botalaka Sentinelle TV botalaka RTNC Sentinelle RDC Monde TV po atele balobi yo ndimaka batu te bona na uti ko ndimaka Pasteur Bobo ya kotea na to mona place azotea te faut à convaincre biso ki pastora na ye fois na mateya tu etumela maka mboka il travaille très bien c'est les unos. Il travaille très bien. Pierre Moulouai, il travaille très bien. Ekanga, il travaille très bien. Gino Will, Bazo travaille très bien. Malgré que dernièrement, dans mon livre, il va se péter dans Gino Will pour aller à Mananga. Mananga, il faut expliquer biso, azo sala matuvisme, aza collabo, to azali opposant. Parce que opposition surtout ezokuta na rassemblé ba matungulu baza kuna ye azate tozomona ye alobi o bayambaki na pape Kabila o azali criminel to moni ndenge bayambaki na pape mais ye bakotise na mulongo wa batu nzamba poni yo to yebite pona likamu nini
tu éviter pour son pouvoir faut que na Vatican tu éviter son pouvoir mon colonie boke bana groupe wana basi musuba romona na bazemi parce que influence l'équipe trop tozo ba te position les amis so que ça mama malamu ala ki sabiso ndenge ni akozwa mboka biso tozo zela ndenge ni na récupérer mboka tozo zela te ba théâtre ko la sabato bazo tirer na drapeau à Congo place na mona ngeza ba aventure drapeau ya Zaïre drapeau ya Zaïre donc ngazo sabiso na Zaïre en tout cas bato bazo landa yebo fungamisha donc tolobi ete ba site wana eza ko sala ndengwana alors boka monter soki bato ebele bazo sala ba émission bazo finga proverbe Bible est claire yeso lobaki mes brebis entendront ma parole et ils me suivront mais soki bato ebele bazo landa na bango ngate balingi na bango ngate bazali libre parce que baza ba brebis ya Nzambe te moya ba yoka mongongo ya Nzambe pe balanda nga ezati pe na tongo ya lelo tolamuki tomoni Joël Tatou lobi kutu la muka tomoni Joël Tatou preuve ebimi que bakangi ya enfanga de li ya pédophilie pe yena mutu mususu oyo aza mwana mobali ya homosexualité sikoyo nazo tuna bino tout ba église na ba pasteur obo invitaki Joël Tatou est-ce bon moni vidéo wana na ba photo wana est-ce ba conseiller sous makam c'est-à-dire bino batu boyamba mutu wana tuchi wana na église na bino o bakoma ba congolais sekenda bino boyeba un jour ba bolumbu ba pasteur na bino bobima surtout na Manchester atuzomona Job Lendokiski banda Joël Tatou ya awa atika osa miracle était passé c'est un sorcier envoûta neveu na ye ya sorcier ba refulaye azongaki azakosa ba miracle était subitement comme muta ba miracle et bien c'est sûr que samedi azo donner sous ba démon au ba ba démon alors Nzambe a s'occuper na ye Nzambe a s'occuper na moko alors calamité bo umona bolumbu wa batuana po bondima ke batuana bazola Nzambe te ba osala mabe donc tolobi Nzambe azali malamu calamité ko exposer ba pratique sataniste nyonso ya Job Lendokiski na bato bazo travailler na ye tala lisusu na Congo un grand escroc lokola diangenda na actuel mokambi ya Kimbangiste église Kimbangiste ezali église oyo ekambami na ba sorcier no surtout monde bolimis vous avez une même vision, vous avez les mêmes les choses. Allô? Boben nga pona sani. Yo kana ipsa yo internet eza place à ma bemingi ya okuta na mwasi. Ah bon? Ouais. Donc Satan a tellement internet hein. Satan mutazo coordonner internet biso siko basali na Nzambe tozo ya communiquer esprit ya Nzambe pour nous sauver ba Nzambe. Omoni ba démon eza na katine ko ka supporter mu ya Nzambe te. Bon. Et ça, on a déjà au langue masangana, héros sur langue, c'est pas bien. Parfait. Parfait. Na yogi question no bien te. Bon. Est-ce que dans le bien Adana Eve les bakutana in internet ou bien mona qui face à face.
siko yebisa ngai libala nini ese salami na internet oyo evandi na libala ti lelo bon au fait est-ce que boyebi tina basala internet na sina escroka yo nini na maloba omoni soki obengi nga aventurier oza na bapreuve te mais yango nalobi te biso tozo utilize yango mpona koteya bato neti sikoyo nazo utilize yango mpona sauve yo mais ozoyambanga deja te nani akodelivre ngai sikoyo naye nanga nani mutu ezosala bien te mpo nga nazoyebiseke internet eza ya bademo ye alobi eza ya bademo te akozwa mwasi akobana mais yo omoni te banda internet ebimi bolumbu ya bato ekomona na libanda bamabala ezokufa bato bazokufa to etu oza na age nini yo oza na age nini sikoyo tolatala bilamba kasi poani mpo totambola na bilamba yoka na biso likambo moko soko ozomelaka bangi longolaka bambuma eyosala bien lisumu nyonso to ezalaka lisumu ça dépend appréciation ya bato bon soko oyo oyokoza lisumu d'accord donc est-ce que oleki na afrique du sud na zamba wagenya pai bato bapaya bapiki me oyo atambola bolumbu basali na sumu yo oza na age nini sikoyo oza age nini yo oyebaka te bapigme bango bakoma olata bilamba bazala su bolumbu te bazalaka su te bakoma olata bilamba alors yo ozoparle sur le passé nga azoba sur le présent bon yoka ndeko yoka soki obengi nga eza po toswana te zwa liboko notia na motu na salo délivrance landa priere oboyi kolanda priere na nga parfait wana eza masolo na biso te enfant noir ozalaka ndoki obotama nango olingaka délivrance te mpo nani yo moniki ndoki eza bi enfant noir epai mpena nazomona mpenake salomo azali paster ya lokuta parce que yo ozomona moyibi etelema na radio alobi ngaza moyibi ozomona donc bino bokosaka bato yo ozomona moyibi ya koloba na radio ngaza ndoki sikoyo nga natuni yo question natuni yo enfant noir oza sorcier tosolola na yo ekomi na yambiso yesu kimi ti lelo okimaka nga na forme yoka bandeko bokolabela est-ce que vous pouvez imaginer assassin aya na télévision alobaki moi je suis assassin bon yebisanga nazokosa to na yo basolo oza ndoki ese nakosi yo oza nani yo yebisanga te oza ndoki oza fétichere oyebisanga bongo te c'est ça fa alongolaka bambuma soki azomela yango bandeko atali bolibisi vraiment baréalité en direct eza mawa mingi proverbe 30 tout le temps dérangé donc lero olobaka oza ndoki ezalaki lokute okosaki biso
donc yo kosaki biso est-ce que yo yebi te que ngana enregistrer yo masono tout au solo là ezala nini que yo ndima koza ndoki hein na benga yo parce que na ngota la ba niveau na bino ya connaissance na mona batu bazondima facilement o watandoki est-ce que ko ça va mutu yo muto bengi ngolo confesser au lieu de délivrance siko comme siko tala niveau na ngana ndeni puis c'est l'air comment que yamba yesu okimi okati phone tilelo okima kangai force ville tol ba vérité pesa hein mo jala ndo jalo bi o c'est bon pour dire ça la ville pesa il y a beaucoup de aventuriers on est pour ça hein la même de nos mon kilimo tous les pasteurs hein quand va te finir on va comprendre va Dieu a ça la laisser là-bas comment voulez-vous dire parce que nous sommes restaurant on va dans dans au lieu de ce que nous devons faire ça oui papa parce que Salomon na yoka paysan na enfant atanga bible ayebi vraiment bible makasi vraiment na moko mais bandoki tu ba oyebite bandoki batoni l'église bandoki tu ba comment ba pasteur bako bana na papa zandoki ye wana yambi kabila un criminel force allô allô